Mbote na bino bande ko balandi ya radio Loko télévision. Merci na confiance et peu fidélité bisika nyonso bozwami na yebi ki bozali ebele bozala na États-Unis, bozala na Brésil, paya Nanushi Mukoko, appel masqué, comprendre na São Paulo, ba petito balenda o babundaka, mbote na yo Nanushi Mukoko, comprendre appel masqué na São Paulo, kalaming de na São Paulo, tozoya kokuta na kuno comprendre, c'est que bien. Ozala na États-Unis, ozala na Afghanistan, ozala ouais parce que ba ndaka partout tu na Russie, mbote na bino bande ko ya Grèce, à Turquie, mbote na bino. Merci na confiance et fidélité. Bozo pesa na programme Oyo Radio Loko ça la que to kuta na chaque fois pour na komettre ma solo auto inventaka te kasi Oyo bino mo pesa rabiso pour na kola musabino esprit pour Oyo zali émission ya éveil ya conscience possible yebi ya ngondeko soko zali abonné à kala merci kasoki mbali boso otala biso to sengi na yondeko o s'abonner et puis au fini cloche à notification pour na orataka programme na biso ata soki mukete ya to partager programme au partager émission to yebi objectif na biso to bosa na ya 15 000 abonnés. Partagez, partagez, partagez. Et puis, tout le bagage, chaque bourse merci à Michael Josh qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, notre sponsor officiel. Allez-y, la site naie, faire un window shopping, un clin d'œil au monde article. Il y a Michael Josh. Merci à partenaire Nabiso Genesis Hotel, na Avenue Kandakanda numéro 13, na quartier Lodja, na commune ya Kasavubu Hotel Zaliwana et Genesis Hotel Okola la Pinengia Kitoko. Merci na maman Charlotte Kaputu, la bière officielle à Barnabino, Yemuto in charge en anglais, ce que les moyens autant encore l'aviation, awa, to le give vacances et si gars ko vendre ba guest house ya kitoko, benga maman Charlotte Kaputu, bendeko benga pona to chaya en contact bandeko anti-poison, poison ali ko boma sunga benga ba ko en contact bandeko pesa yo anti-poison. Pili Yoam, partenaire na biso. Tanga wisi Yoam, ya mama Mado, kobo sanate, benga et sunga yo pona ba palpitation, aux abienté, makileta moda bienté, ba faiblesse sexuelle, nyo surtout wana tangos mama Mado, tangos Yoam. AVC sala yo, olingo zonga bu normal, ndote zonga normal, liaka pili mama Mado, Pili Yoam. Donc numéro ça la publicité ou l'écran, so pour mon numéro te benga biso to pesa yo numéro ya mama Mado pour nabo solo la na ye. Ya toloba ki yango déjà ne bandeli. L'artiste ne meurt jamais. L'artiste ça t'a koufi mais t'aurais tout va ambiance, t'aurais connaître, t'aurais se rappeler à l'artiste na ba œuvre na ye. Shungu Wemba dio papa Wemba Oyo, batu ebele ba négligaka parce qu'il est congolais peut-être. Tout le monde a qui valeur papa Wemba. Tango ye a koufa qui comment est-ce que monde entier ba chaîne nyonso tout local international ba lobela ki Shungu Wemba dio papa Wemba ya kufa ki bongo na Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en avril le 24 avril je crois si je me rappelle pas le 26 le 24 et le 24 le 24 et le 26 avril comme ça qui sur scène yemo talobaka yango na kufa sur scène et ça la makandengo wana. Quelques temps après sa mort, voilà un monument dans le croisement, il y a avenue Oshu en face de stade de Kinshasa. Tout le chaque fois, on a pour saluer mémoire comme on a monument qui toque au sculpteur a immortalisé davantage papa Wemba na croisement avenue Oshu Sika Baptiste Tunaye. C'est là qui bon la présence. Il y a maman Amazon ou là qui molonga il y a papa Wemba, il y a président Nyokalonga là qui wana Félix Joseph là qui wana mukwa bongo artiste to ba musicien papa Wemba bazala qui wana ba Redi Amisi ba les Cambodgiens ba Marai bazala qui belé et les gars qui ne impactent na idéologie. Encore une fois de plus merci et surtout que l'État a joué qui l'ikanisipé comme ça ndaku ya papa Wemba comme étant musée. Donc ce qu'on lui a histoire papa Wemba où il a commencé, la vie est belle, la guinée OK bongo donc au bain na statue na croisement avenue il y a Osho en face il y a stade Tata Rafaotali aussi après OK ndaku na ye oyo bateka ngo omona qui était papa Wemba. Maramana de Sala, beaucoup plus d'avantages. Merci à ministère de la Culture de l'Oko Sali pour la quand même apprendre qu'il y a eu un papa Wemba Oyo Amemaki musique Nabiso à un niveau élevé, à un niveau international. Vous vous rappelez encore avant Peter Gabriel, c'est raba fa voilà du world music. Vous comprenez?
oyo bato basala mikolo Papa Wemba assis à Salayango. Merci encore une fois de plus. Merci à ministère de la Culture, merci à sculpteur ou asali Papa Wemba kitoko ndengwa le pesibiso kitoko bakala dia kuba, on est ensemble. Nalobaki Angone Bandeli, Moïse Katumbi est un adversaire très dangereux. Il faut l'avoir de ton côté. On a vu ça à l'époque de JKK. Tango, à l'époque d'abord Moïse Katumbi, à côté au moment il était powerful. Il était dans le gouvernement, en même temps parent de l'opposition. Parce que le voyage est belé, il y a papa Tshisekedi, Wamboulouba, il y a Chichi. Le voyage est belé, actuel président, Félix Antoine Tshisekedi, le monétaire signé consort, Moutabane sponsorisé Moïse Katumbi. Et à l'époque, il voyageait avec un passeport congolais. Il était congolais. Chose grave. On a dit, il y a une émission, il y a fait la conscience. Ce sont des faux débats à Sarabino. Ce sont des faux débats. Tout ça, on est en Afrique du Sud. On est chinois, mais je africain. Ça, ce sont des faux débats. Oh, tout celui qui se dit congolais, tikaye. S'il travaille pour l'intérêt de la nation, ce n'est pas un problème. Mais l'issue, il y a Finga, il y a pour rien, ça n'a pas d'importance. Sikaboui, c'est pas moi qui le dis. Landa, moi, interview, c'est quand il y a confrère Nabisopé est né, grand frère Jean-Marie Kassamba, et pas il y a Tatou, d'un expliquer. Comment est-ce que Moïse Katumbi, il est très dangereux. On les craint. À commune, le léopard à l'époque, je me rappelle, à l'époque, le léopard, il y a Bakakoko. Donc, les léopards étaient à la fois aimés et mal aimés. Les léopards étaient aimés quand vous ne jouez pas contre lui. Mais quand vous jouez contre lui, il est mal aimé. C'est comme ça Moïse Katumbi. Ça là tout, ça là écouté. Parce que même au niveau national, même international, Azali Bongo, Makassi. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-Marie Kassamba. Qui ne sait pas tout ça? Tout le monde sait tout ça. Que Katumbi était le parrain de l'opposition. J'ai dit bien, qui ne sait le pas. Sponsor. J'ai dit qui ne sait pas tout ça. Tout le monde sait tout ça. Tout le monde a vécu tout ça. Qu'il a payé des billets La d'avion. difficulté dans notre pays, c'est que trouver des visas pour 100 personnes. Monsieur Kayembe, on a fait beaucoup la politique de l'autruche pour rien. Moïse Katumbi, c'est un homme riche. Et riche depuis longtemps. Moïse Katumbi a payé pour beaucoup de gens. Il continue à le faire d'ailleurs. Moïse Katumbi, c'est un Congolais. Moi, je l'ai pratiqué, je l'ai rencontré, jusqu'à aujourd'hui, on cause ensemble. On a même d'extraits d'interviews entre. Je l'avais dit à son temps, au micro de Christian Bossembe. Oui. Qu'il faut l'avoir dans son camp. J'ai dit Moïse Katumbi est un homme extrêmement dangereux. Ne jamais l'avoir contre soi. Il faut l'avoir avec soi. Si vous l'avez contre vous, il est comme une pieuvre. Vous connaissez les pieuvres? Il a des tentacules. Quand il va déployer les tentacules en interne, tout comme à l'extérieur du pays, c'est difficile de couper les tentacules. On est dedans. Il est déjà en action. J'ai dit, on est dedans. Quand on voit les sénateurs américains nous mettre en garde, ça fait partie de ces stratégies. Moi, j'avais dit à l'époque, il ne faut pas se focaliser sur la nationalité de Moïse Katumbi. Susciter Noël Tchani, tout ça. Moi, j'ai reçu Noël Tchani. Je le lui ai dit à son temps. Monsieur, ce que vous faites là, ça n'a aucune espèce d'importance. On sait que cette émission, c'était très mal, mal fini. On connaît l'histoire. Moi, je ne dis que la vérité. Je lui ai dit, monsieur, c'est une initiative perdue d'avance. Il y a des gens qui l'encourageaient derrière. Il faut le faire. Non, on va le bouffer par la nationalité. Mais ce monsieur-là, lorsqu'il dépense... Maintenant, il vient de le dire. Hein, lorsqu'il payait son argent, il sortait son argent. Là, il n'était pas étranger. Là, il n'était pas étranger. Mais vous pouvez l'empêcher pour qu'il soit candidat. Seulement pour ça. Mais combien d'étrangers sont nommés ici, chaque jour? Aller au Parlement, aller au gouvernement, aller partout. Ils sont là, eux. Quand ils voyagent, vous allez à la DGM ici. La DGM a toute la liste de ceux qui voyagent avec. Ça, la page est tournée. Parce qu'il est déjà candidat. Il dit, je ne serai pas un président qui pleurniche, mais qui trouve des solutions. Parce qu'on l'accuse de ne pas condamner le Rwanda. Enfin, parce que on peut condamner le Rwanda le matin, l'après-midi, le soir, et c'est ça qui règle le problème. Tout le monde peut condamner le Rwanda. Et moi, j'ai condamné 1000 fois le Rwanda. Ça a changé quelque chose?
Il y a des gens qui ont été à la table des Gagamé, qui ont mangé avec Gagamé, qui ont dansé avec Gagamé. Non, c'est un faux débat. Maintenant que le président lui-même parle des candidats de l'étranger, on sait que Katumbi, il a un réseau assez poussé à l'international. On ne s'adressait pas qu'à Mukwege, à lui aussi. Matata aussi, Mukwege aussi. Fayoul peut encore réveiller, mais plus les trois là. Mais quand on est chauviniste, il faut se méfier des gardes de l'étranger. Oh, monsieur. Qui est chauviniste? Qui est nationaliste? Ah, ici, nous-mêmes d'abord. Mais on ne se méfie pas des uns et des autres. Depuis 1980, ouais. Le combat de l'IDPS était le combat de l'étranger. Les sénateurs, les Black Caucus américains, c'était des étrangers. L'international socialiste, ce sont les étrangers. Et la plupart des gens étaient à l'étranger. Le cas du président qui n'hésitait pas à dire... La plupart des gens étaient à l'étranger. Lui-même d'abord parce qu'il a dit que la Belgique était son deuxième Congo et c'est important de rafraîchir la mémoire. On va parler de l'étranger. On a eu des partenaires stratégiques étrangers. Donc le mot étranger, ça veut strictement rien dire. Cette campagne électorale, Jean-Marie Kassamba, des gens, ils laisseront des plumes. Hein? Non, restons sereins. Ouais. Vivons ensemble. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. Mesdames et messieurs, bonjour. Maréchal Mobutu Père Loba qui a même s'il faut signer un pacte avec les diables pour l'intégrité nationale Tokosa Leango. Ata eteni mokote ya muke ya mboko na biso. Ata 1 cm, 1 mm évoqué n'est pas ya bapaya. Voilà, ils ont même devoir, Moussala, sûrement, il y a président de la République évoqué n'était. Mais si Kaboui, nous devons tala mobeko mali kundi o eta musaka mboka o benga constitution na lingala benga mobeko ya likundi, voilà, constitution mobeko ya likundi. Kasi tala mobeko ya likundi o basala ki yango to sepelaka nango muso asisi président c'est-à-dire, comme sénateur à vie et consomme au Landela était tala kaka bakombasala mais landa na kati tanga constitution ya yo za la constitution landa kuna ote bino kongolo buganga rebelle ya est-ce que tu as le temps ya autant la constitution to google lango okumuna article 51 et ça la mutambu papa oyo asala droit a yebi yango mukolo ali ko expliquer au micro ya confrère na biso Israël Mutombo a expliqué tala siko makambo oyo article 51 de la constitution réponse nango et ça article 4 mutambu yaya to welisa référendum to modifier constitution ya ata constitution des États-Unis ba modifier yango pani ya biso te noté mabe okota. D'ailleurs, si on minembo ya, c'est très difficile pour la biso abantu be okota minembo. Minembo so okoti ko ngo na da barasi moko ya ndenge na ndenge. Na lobi na ngelo ko moko te. Awa to séparate, nous sommes tous les Congolais. Mais là ndana nous interview oyo. Zwa buku na ya likondi ya bibeko na yo, constitution na yo, tanga article 51 okomona. Landa. Supu na yo papa. Eloko mabe article 51 otangite. Yamana de l'unité tanga. Balobi. Ok, article 51, la Constitution. Okay. Oui, je l'ai presque approximativement dans Moutou. Si on va nous mettre, si j'ai la facilité, de voir, je vais voir. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il rassure également la protection et la promotion des groupes vulnérables de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Minorité, groupe vulnérable des minorités, et mon piège. Tu as 250 groupes ethniques, minorités nan. Et tu vas voir la réponse. Il y a article 51 wana et il y a un article 4. Tant au groupe minoritaire wana et Koganga, on évoque l'article 4 pour créer minemwe.
Vous comprenez? Ça, je vois. C'est-à-dire, tout bazak qualifié minoritaire et créer frustration. Voilà. Ouais, alors, frustration. La communauté internationale vous dit non. L'article 4. Comme le sol et le sous-sol n'appartiennent à personne, eh ben, qu'il reste là. Donc, l'article 4 dit des nouvelles provinces voilà. et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Vous comprenez? Mais plus grave, je vous épargne les autres articles. Article 217. Zala tozalano. Ngala linga mbodi. Monela vina ngai mbodi. Ce qui mbodi ezate nazo kababe. Zela sko tozalano 17. Yo expliqué biso avant de poursuivre. Pour awa. Article 217. 217. Article 217. 217. Il y a constitution il y a 2006. 2006. Et Lobby Boye, dans le cadre des accords, la République démocratique du Congo peut abandonner une partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Ish. Et dans la Constitution. Et dans la Constitution. Sikoyo, Pembulugaka, accord de l'Emera. Mais c'est ça. Yango. La République démocratique du Congo peut conclure des traités oui. ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Il y a accord de l'Emera. la Constitution. Mais Yangoana. Motambo Zali. Yangoana. Nous, on a lu la Constitution du Rwanda, de Burundi, de Tanzanie, de Zambie, d'Ouganda, de Congo-Brazzaville ici, Angola, tous nos pays frontaliers. Aucune disposition. Nous trahissons les Congos. Nous détruisons les Congos. Dans tout ce que nous faisons. Le jour viendra. Quand Dieu viendra, il va nous juger tous. Nous serons tous jugés de la manière dont nous aimons les Congos. Est-ce que tu aimes les Congos? Tu aimes les Congos? Mon général, tu aimes les Congos? Mon colonel, tu aimes les Congos? Mon lieutenant, tu aimes les Congos? Les soldats, vous aimez les Congos? Vous n'avez pas un autre pays, si ce n'est que le Congo. Que le Seigneur puisse bénir le Congo. Que le Seigneur puisse bénir notre nation, afin que tout aille de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Seigneur notre Dieu, Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu des armées, il est temps que tu puisses nous donner ce cœur pour aimer le Congo. Un cœur patriotique, un cœur qui cherche à ce que le Congo aille toujours de l'avant. Merci pour ton amour infini et insondable. Merci pour le temps que tu nous as accordé pour que nous puissions aimer le Congo. Que le Congo soit ancré dans notre cœur. Que le Congo soit ancré dans notre habitude. Et que tout ce que nous pouvons faire soit pour ta seule gloire. Basoldat na biso basali prière kitoko wana qui causerie après wana botali causerie morale basoldat na biso na camp colonel Kokolo voilà c'était très bien oui c'est vrai il faut prier même la temps où il y a David konso ba guerre il prier Dieu avant que début tumba prier Dieu c'est bien beau ce n'est pas mauvais mais trahison et ça la manière nini vous avez les gens qui vous trahissent problème ça batu ba bunda ba traître ba na kati le colonel, le généraux, boyebi bango. Mais pourquoi vous mettez pas la main sur eux? Poto yeba kombo na bango, to sita bango, batu baloba boyebi bango ba traître. Boka ka monter pour au moins c'est ça moi, est-ce que komi? Yaya, boalu ba jitunga. Mboka wana za ya mutu, za ya biso nyoso tu. Toko lobela Congo tiboko yoka. Congo za ya biso za ya mutu mokote. Yaya, dénoncer les traîtres sur le monde. Vous comprenez hein?
Voilà. Il y a une différence quand je dis, Papa Fiston, on doit dénoncer des traîtres, mais pas une ségrégation raciale. Vous comprenez? Xénophobie, mais dénoncer. Que tu sois Bantou, ou Nimbiboyi, ou Kingani, si on doit faire l'intérêt en Bogaté, on doit les dénoncer. Si vous raisonnez, vous avez sa papa, que au moins nous doit pas la biso, il y a ça la so papa zoyo katengi la sani. Est-ce commis? Yaya, fungo la biso. Vous comprenez? C'est que bien. Voilà. Hi everyone, I'd like to welcome you to the Peace Awards ceremony happening in Durban on the 18th of November, 6 p.m. at the Harbour Centre. Be there or be told. I would like to welcome everyone from Cape Town, Joburg, everywhere around South Africa. You are all welcome. We'll be returning awards and certificates to the best people that have been doing their great jobs in 2023. There will be a lot of surprises. The best award 2023 avec Apôtre Kitenge. Voilà, merci la régie pour la publicité. Durban, n'oubliez pas, Durban sera en ébullition monde entier. Il y a le 18 novembre, samedi, le 18 novembre, en Afrique du Sud, précisément à Durban, dans Mboka ya Chaka Zulu. Donc, Mabele et Kotika, la Poutoulou et Komata, Bakopesa Bongo, trophée, award, dans la catégorie Nyo surtout. Businessman pour la fin de l'année, Nana travaillé Kitoko, businessman, émission télévisée, animateur, journaliste, joueur, chroniqueur, mécène, catégorie surtout. Alors on t'organise un coup de chapeau à toi, Glody Kitenge, on t'encourage, courage à toi. Courage à toi, Glody Kitenge, na ba partenaire na union so wa tika to pesa mbote na batu oyo ba soutenir œuvre oyo ba ko soutenir pona esa la mandengo wa to ba yango ya yo mbongo na Alex ngora makambo sana tala batu ya mbongo ba soutenir ke award oyo ndeko Glody Kitenge organiser et que de kitoko mingi mbote na yo on sera ensemble Yannick Kini ya Rombox l'homme qui connaît les dollars et le dollar les connaît Yannick Kini ya Rombox je valide comprendre c'est que bien mbote na Yannick Kini ya Mike Ndembo mozu ya pasi Mike Ndembo mozu ya pasi mbote na yo sikozali wana ngando crocodile je valide mbote na yo sikozali wana président Philippe Zamalek on est ensemble fondé Kazadi au consentir c'est que bien fondé Kazadi la ligne sentir on est ensemble na bosani yote fondé Kazadi Babi 3 to banini Babi 3 Baby 3 to nini 3 fois maître Babi 3 fois maître maître 3 fois. Yo ça maître parce que 3 fois. Vous comprenez? C'est que bien. 3 fois maître. Tout le monde la calamité. Ou mais là, aux âmes mystiques. MK Force. J'ai confiance au sentir. Voilà. Pour moi, quand on a continué. MK Force, on est ensemble. Cacho Mondo. Mongo, pardon. Cacho Mongo. Vous comprenez? Voilà. Voilà, prêtre au bassin pédale d'urbain. Vous comprenez? Donc, vous avez bango. Na wadouala doki. Moutiambonga muninga na yote. Alors, je reprends encore pour la meilleure compréhension, la meilleure audition. Voilà. Yannick Kini à Rombox, prêtre à Gosagarate. Mike Ndembo. Mozuya Passi. Mozuya Passi. Baka Passi à Baninga. Mike. Au sentir, yeba Passi à Baninga. Mozuya Passi. Mike Ndembo. On est ensemble. Ngando crocodile. Contre la Ngando, au sentir. Voilà. Président Philippe Zamalek. Voilà, président Philippe. Nayoki Sangwa, c'est que bien. Tata Sedek, Azokuya Siko, président Philippe. Au sentir, président Philippe. Siko, Tata Sedek, à côté na président Philippe. Yaya, ils ont le coup là, quand on est que faire le bas, yo siko kutani na ba, otala na boy chacho mbala, otala na boy mutiambongo, so na bouger na boy Yannick Kini, na bouger na boy Mike Ndembo, na bouger na boy Ngando Crocodile, na zongi na boy président Philippe Mama na ngai Keba, na bouger na boy Fondé Kazadi Mama na ngai Babi 3 fois maître. Donc veni binanga donc c'est que bien ya ozanga oka batala kombo zana durement le 18 na wat au mona bango na bosanité Kachomondo voilà ba prêtre ya mboka dirba bango wana et que nango ndengwana encore il faut de plus nous soutenons cet award nous soutenons Glody Kitenge force à toi mon frère courage aux aïe deuxième édition et puis par après donc on a 3e 4e et puis monde mobimba kora pe sala ndengwana
Kolo za ka basida africain za ka béninois pour la jalousie ba bomba yango sika ba remplacer yango siko loko mususu metala siko boy ya soutenir notre frère Glody na musala oyo ekokende bongo kitoko osana musika benga Glody benga partout benga pona oza évolution oyeba osana article na yo le musala promotion na ngo sur wale leka la fiche benga Glody ki tenge ya to komete la osika boni solo na bakamo chaque fois na bandela ka chaque fois ya to koloba tibo koyoka mwasi ya libala azalaka na camarade te camarade ya mwasi ya libala ezali mobali na ye camarade ya mwasi ya libala ezali bana na ye yaya avant obala tala mwasi ni obala kobala kabuta bate yaya mwasi ya kobala batala kana bizaleli ata kotakata ata kolela lokola mio ata koloba lokola mupe okobonde libala tunantsango mama tunantsango basopela yonde masolo bakulutu babalakala bango bayebi nde sekeleo likwelelo komo susu mama voilà et puis si passe li solo autre bête là siko ça na ngola ba de ko ngola ba tombo kina ba solo mikolo guerre entre États-Unis na ngola ma solo au sakalate ndeko ko mona ye makese yaya tutaki kombo pour apesi biso nzela tanga kombo tolobika makese so meke ko solo ya famille na bino to beti yango bien te benga so tali papa fiston au moins li solo wana ya makese ezala ki bongo te ezala ki bo voilà loingete on comprendre ce qui est bien voilà. Makese na portugais za neni alegria voilà ya moi portugais ba muke ba bondia comme stage edo poto zo na ngola to zo kutela ngola kala mingi te voilà ezaka ndengo wana makese so na makese atana bi alegria ezaka comme moko alegria makese ba ko fala bongo na Petrangolo d'abord pour la histoire na bango bazali ba congolais mon ba congolais oyo ba immigrant na Congo ba zombo quoi ba basaka na Congo ba umela parce to ko ba mutu moko na ki ba zo ba moite tangu ba bo changeaki to ba ne ko zonga bande ko ba zonga na ngola e konso ye mama na bango atikala ki e konso ale makese pe alegria ba oke na ngola na mama na bango na ba ya na bango ba ko ba na ngola. Voilà, histoire de moi bago fana ngola. Pendant que va fana makese pas kola ki do alegria kola ki abali. Oh libala e utaki na nzambe. Oh libala ya boye esengo na likolo. Nanushi Mukoko sentir que lo jimene belé lelo voilà appel masqué Nanushi Mukoko. Pendant qu'il y a Bali tant que lobaka mwasi ya libala za karaba camarade te bamsu bayo kakate alegre ya makese azui camarade moko songolo camarade ya makese alegre ya yepe aza marié mais sikoyo boyebi ka des aka camarade ya makese asana mwa vie normale mbale moko voyage ka c'est moi 2-3 jours au zonga sikoyo amona ka muninga na ye moi différent ya mona boya ka basi ya libala baza na ba camarade okoye bate muningano aosimba bambongo azosomba ba bloka bien ozo kanza lokola mobali na yemda osomba la nzoka osala makamususu camarade ya alegria ya makese nzoka baneko malibanda osala kindumba koluka ba bloka bambali so libanda ba pesa ka mbongo pasa la bonne vie yaya mwasi yo so bali yo bongo na papa bana Atayo moko. Vous amenez la malédiction la katia li conjugal na bino. Moi si babali yo. Vous allez moi si na kata ndako libal. Mais vous allez ko ke bal msu libanda. Ma be est-ce que komi to so la pembe aux radio lokole. Combien? Voilà. Oh ma kese na una ali on na saka shiki ratini yo katika papa mpe ba bon c'était ka papa te. Na sa rappelle mon chéri nanga libanda ko so sala gana vivre. Ezaka nango normal. Ma kese esi kuninga ne yaya. Makamno lo bandengo wana. Yo moi sa libala bien tika yaya. Esala kala ngolo côté. D'ailleurs baloba ngona mokili. Moi si ya mutu azalaka. Wala camarade ya makese ndayo makese. Makese moi si ya mutu azalaka. Kasi mobali ya mutu azalaka te. Na sa moi si ya mutu. Mais mobali ya mutu azalaka te. Mobali tellement donc ibasi ba ebele. Mbele wa muke mobali nyoso tso kuta na ye chance nonde ya ngwana panda tango sana yo nde mobali ya ndengwa aza ya yo na momwana na lo binengwa bine bongo na biso ya makamole kine États-Unis d'Amérique to kosongela ngo pasteur azobima na fevi ya batu akomi ko abizona bana to kosongela ngo ya to site essayer comme ça déjà bon zongo na poko lo comprendre voilà
abandi ko initier ma caisse Allegria pa bandi ko malibanda ambiance wana na saki do bala ya Allegria a voyage aka so mo bala kei musala ye pa bimi ake ko duma mo bala voyage mo 2 3 jours ye pa bimi et comme les habitudes même comme on les sakat so bandi liboso o bandi o so banga metango so mesani o ki guana ba pesi moi 100 euros ba pesi moi 50 euros et nzo ko tala boy et comme le kitoko Allegria ma caisse est comme ma maîtresse kutu ko leka kutu na camarade na ya musakana te jour mon bal la voyage qui kaka ndenge zalaka to so moi c'est dans sous clarté mon bal est bien ngala voyager et ça normal mon bal la voyage kana ye mon bal il peut à voyager azongaka dans 2 jours nzoka mon bal ce qui pas voyager qui a solo e so pas ngo tenter Allegria ma caisse pour aller ko on ne sait pas. Ça il peut valise mon bal peut voyager et considère que va voyager accueillir ma caisse à que viva na ye à que viva avec comme ça la viva ngo voilà ma caisse à que viva na ye viva avec comme ça la viva na palanca voilà ma caisse à ça la pétrangole on va dire pétrangole si comme ça que viva comme il balé comme ça ma caisse à que la viva na ye na palanca. Vous comprenez? Trague dans la palanca, il se fait que à Koutana Djika Mogoboui. Ma caisse à Koutana Djika Mogoboui, Djika pas là, ma caisse va comment lever à Kosakate, Djika à la Nouana. Vous comprenez? Et ça, c'est tellement l'Olanga est fort. Na palanca wana ma caisse sera zonga à bossa RLQ côté bazaki wana transport et la kate alors jikapé azana flat na non ça va promettre tout fazer awa na tongo la sengele akende y a pas de problème d'ailleurs écoute papa ba nazalité ma caisse à la na jika na flat hôtel na appartement na ye nzoka père on ne sait pas ceux qui voyagent Simba quitté, bah donc si on a Moussala, to, alingo tenter moi on ne sait pas. Mais mon bal est causé on va 22 heures. Bah bota kutu bala mi balé to mi satubui. Bala bala la bango moko. Yango on sait maman et bara yango wana. Obimi mo bala tinio o ko ngala bana yo ceux qui sont bangungi a pomper ti bana balala na tongo tana yango mama oyo makesa bande ko sana Allegria Allegria tala sigo vinde baby yo bongo na papa landa li solo de tala ba j'aime ko ya to cha ba j'aime bina mona tata sedek cha j'aime to ke na mo rapide ko mo mikolo to beta ba solo to umela belate to so umela te pour moi toi na ma problème technique mo bela studio na biso yango esanke moya ko sa ba mission 1 heure zate bo so ba 30 35 minutes voilà ndingo ba 40 en tout cas na mbangu na papa visto o lo ba mbangu pour la boka solo rapide, vous comprenez? Voilà ma première technique des alliés. Oyo Michael George, le champion, patron des patrons, Griff Amwana Mboka, ça sera résolu car la minute, vous comprenez? C'est que bien. Mon bal avec Ozong, on a 22 heures. Akouti moi si tu moi je suis à Kiwapi, qu'est-ce qui ne va pas? Moi si mon bal de moi ça quelque part avec Ozong, a bien aboué l'appareil de votre correspondant soit éteint, soit hors du périmètre. Chose grave. Mon bal a bien qui liboso, Osawapi. Allegria, oh la sanda, osanda quoi, osawa, osanda, passer à moi, ote balabalali, balabalali, ça va les kambouter. Nzoka loba ça de l'andako, yoka lokuta. Mobala benga suboye, voice mail na kangi téléphone, kambouter na tongo, alali na tongo ba 6 heures, ayeko zonga kutiki na mbetu, mobala na mbetu. Okosa kinga pona nini? Donc ngaso na zate, yo sala makambo oyo. Donc makambo oyo ba ça arrive solo, ça va? Kanga biloko na yo okende pas la bri ya eza Afrique du Sud te ouais eza Angola eza Europe te eza France te eza Amérique te Canada te oyo kuna basi ba bengana kabibali ya na Angola mo bala ko bengana yo okende na Congo ba ko bengana yo moi ba ko bengana ne moi si ta la vraie valeur culture africaine et comme l'Afrique du Sud awa et comme l'Afrique du Sud la France l'Europe Belgique et comme moi ça bengana mo bali ya na to nginda ko ya ngai okutinga yabina bananda ku mafa fina ngati ozaina ngai siko benga otika ndako ya ngai aboni boye ko bakamwa eza trop na Toulouse Toulouse bana Toulouse masoa Toulouse kotia Toulouse ne mankambu yo mobala to ninda kuna ye obenga mbala ndako ozona garda bana ezawa Toulouse bozawa tozongela minoka la minte bana ndoko tu mbozela ndoko de Toulouse. Papa Fisto ba bengani Allegria na libala azongi sikoyo epa ya nanda kuna wangu. Allegria ina susi penate.
Taba bengani ya zongi, ayebi ke jika ne wana abanaye ko promettre na akomema la poto. Le ona balate, ba jika la ra ndingwana. So ka en Afrique, akela Congo, akela Angola, oh non, na akuta na processus de divorce, na mwasi na ngai to bona betona na bana, ala na garde abane kosonga na bala na ngai te, to bon na bala ki na divorce siko na kozo ko mwasi na ngai. Po akosa yo kaka fête na fête. Est-ce qu'on comprend? Bande ko Afrique, fongo na misu. Oh mbala uta Afrique du Sud, oh uti Europe, uti Amérique, oh na bala te lo kuta la ndela ya bazala basi na ndako. Est-ce que komi? Bana besoka balia mbumbo. Comprendre ce qui est bien. Allez gars, pas mbal na yo wana. Oh, à mon que non, Jika Pelado qui m'a évolution, Jika est là ce jour à un mois. Bah, bengane moi jour à toi, Jika commence à dire moi 5 jours, moi, à fin du mois, 25 de mois, 2 semaines, moi, bien, ça, on n'a pas Jika qu'on sort. Qu'est-ce que c'est qu'on a l'écrit à bien, non? N'a pas, il n'y a pas de problème. À l'écrit à bien, non, il y a l'Awa, à l'écrit à Tika, ça Jika te qui a bala. À là où t'as pas la bango. Non, il y a beaucoup d'arabes parents, il y a pas mon aïeux, qu'on sort, pas mon aïeux. Il n'y a pas de souci. Jika pedo qui cravate makambutu ba jika ba escroc hein ke bala ba mi bala uta Afrique du Sud ba uta poto uta wapi ba ngoto ba catégorie mo ngoto ba jika okomona yati montre ya Michael Josh lokola ngaboyi ma chomane ya Michael Josh cravate ya Michael Josh lokola ngaboyi abeti pena tangu kaka koti na lupango tangu akoti na lupango kaka boye oh batali boye sikoyo Maman siko ya la alegria atali bobi oh boni papa e kombo na ona ni apesi kombo nini oh ebi ke yo penado ki ozamo bimba ya mwana na ngai wana koko doki mama ya ba kosa mama ya ba alegria mama ya ba alegria alors ba ningo ozamo bimba ya mwana ngai bobi mama na ona ningeni qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qui se passe là. Voilà, maman va l'allégré à quoi, voilà. C'est ça que maman to koko. Yo mo bimba bene à moi na ngai. Voilà. Oui. Maman va l'allégré à quoi? Oui. Maman va l'allégré, oui, maman va l'allégré. Maman va l'allégré. Mo bimba pena donki. Maman va l'allégré yo mo bimba pena ya mo bali na ngai. Oh, na ndenge nini? Non, yo bokokana na papa maman alekra le oui oh ngapeta na mona ka etuka liboso jika oh na mona ka elongi ya papa na biso bana bakokana pa elonga papa mais na mona ka bakokana on ressemblance d'engwana batuni alegria pardon batuni mobali wana jika histoire nous ndengeni oh non ndengezali awa papa na ngai achai mama na biso zemi akima e consort amona rate maboko linga na passe na ngola to bundi tindele ya tokena na mama na biso na poto papa na bino nani apesi kombo tanga apesi kombo nzoka mobali ya mama ba gré yi wana c'est vrai kombo na e bon siko yo alegria bozala kana ye yo sa na kombo wana ya mboka yebe kombo wana botu na rate kombo ko kana nini Bako tina ndaka bimisi photo. Po papa yango pe asa kufa. Est-ce que papa ngoyo papa ngoyo. Mama la sera na photo papa ngoyo. Esa ne boy. Mabe koti. Mais alegre oyo azali ndekono ya mwasi. Boko ba na binomba lete. Pesipito pale ya kosaka na te. Jika, ça va en tout cas, moi je ne peux plus me marier avec ma soeur. Jika, bref, à Kenya, excusez-moi, à Kenya, Abi, Makamwa, il est lié. À que son maman na poto, à son na poto. Si quoi les gars, autre chose grave, les malheurs ne vont jamais seul. Nzoka tikalaki na mokumba déjà quelques semaines et que ndakana pa yeba ki pété plus tard et au sala un mois de bras mokumbe bandi. Nani mokumba nani ya jika nani ya nayi. Tala bere tout ça kana vie. Moi si ya diba ozali babala ki moi ça libala. Likolo ya kindumba camarade akosiyo. Olandi mouvement ya camarade tala sikoma be koti kuna. Ba benga on a libala espoir que aussi mobali ya jika mobali ya poto tala sikabu yaya mabe koti wana camarade ngume pas na ye camarade ya libala na kufatia cause na libala na ye so pas cause na kinduma libala ça c'est pas son problème toi ils sont là toi ce qu'on a lisoro ya alegria pesi ba tension mutu ko so mo été non ngala ko fana bo été la zemia ndeko na ko so mo été aller alegria ke ko mela poison amena nini amena poison ce qui va mela acide ni acide il y a poison
amela poison siko heureusement Allegria ta ameli poison ndeko na yebo amona qui était là Allegria zo mena boy ba moni ba kana Allegria na hôpital ba sauver Allegria te ba sauver Allegria akufa te mezemi wana ebima mais siko poison etika Allegria na ba fait makesi na Petrangol avant que ça qui Chelsea na Palanca a trouvé cette précision pour les histoire vraie et déformer pour sur Allegria et ça sous pour son normalité et comment kolunga longa pour sur le nguma Allegria mbebe ko kanga e comment kauka pamba Allegria atambula kana bido mai na mai soka beli mai été après quelques minutes et vous en avez pour Allegria talande vie à moi c'est baby talande Allegria fina e baby di konini ya kolanda bilanda landa conseil ya baninga muninga mabe muninga malamu et ça la quand Jésus Christ est-ce que commis voilà, t'as la histoire, il y a Moussé, Topé à Moulaï, il y a Allegria Mouana. To beti à mon pour la problème, ça réfléchit à Allegria T, ma caisse, il y a autant que mon soutien, ma caisse, c'est belle, ma Allegria Baza est belle. To beti à pour la coupenio, pour la ndé to baka, moi c'est Alibala, à la camarade. Est-ce qu'il est commis? Voilà. Et t'es abino, il y a Abassi, et t'es abino, partagez l'histoire, partagez un mot, partagez la de Angola. Merci na Chris Laris et Pelende. Réalisateur à émission Oyo, il y a une assistante na Winnie Laris Pelende. Merci na Claudine Laris Pelende, Zaki mon script, la fille à papa, nous sommes aussi boyebi déjà sous la coordination, il y a la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage, la femme à la compressor, maman Rina Umbi Laris Pelende. Merci na sponsor officiel de la chaîne Oyo Mike et Josh. Merci na partenaire na biso Genesis Hotel. Merci na Pilipili Yoame. Merci na Tanga aussi Yoame. Merci na Mandeko Anti-Poison. Merci na Maman Charlotte Kaputu, la bière officielle de vos enfants. Merci na Yoli Soussou. Comprenez? Nanouche Moukoko. Appel masqué. Na São Paulo, na Brésil. Vous comprenez? C'est que bien. Voilà. Merci na Nathalie Wanga. Mitonga na Mélanie ye na muninga na bango Titina mbote na bino et si vous avez dit c'est Titina qui encore Titina Louzitou, voilà des longues jambes. Voilà, c'est que bien. Allez, partagez, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap et tchara.